Coucou la famille, salut, bonjour à tous. Bonjour Nabalandi Nyos, Obalandaka Damaris, la grâce divine TV. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ngape naza vraiment en tout cas pepele santé qui toko. Ndega bilomo bozo ka déjà la partie à voir donc ils ont l'accès que santé et ça qui toko. Voilà la famille nae qui nae na mukolo lelo. Nae lisusu na butwa lelo nae to partager moi elo comme qui oyo. Avant na banda na ko se présenter, c'est bien moi votre sœur Damaris, la grâce divine. Damaris na komba chaîne na Damaris, la grâce divine TV. Voilà ezangai en tout cas bato bele bazo komelanga na WhatsApp, na Facebook, bato bele ba komelanga dama ozo yokana te, ozo sa su ba émission te, ba vlog na yo ndingo sala biso ba vlog esala ka biso vraiment en tout cas kitoko ezala ka wow. Osala ba émission na yo bien, ba elubu na yo lambaka kitoko, makamno don opesa ape ba conseil bien, en tout cas olalisi chaîne ozo beta suma solo te, ozo sala su eloko te. Pona nini bato ebele balinga ki bayeba bon boyebika biso to ba mama bana ezati ke na fandika boye kimianga mopesa na pe souci esanga pe souci parce que na linga pe musala ya YouTube kopesa pe moi conseil ni to sala esala nga bien surtout elongola pe ba stress na temps tozo sola na bino surtout surtout dans la live tozo sola et puis ça esala moi bien elongola moi ba stress bani ezaka ke naza occupé mikolo yo makambo eza ebele bo comprendre bo za la calme naza wana Damaris la grâce divine aza toujours na bino ensemble ata na kotili bino ba vidéo te naza toujours na bino. Ezaka moi pour na temps muke nazo kumalanga dispo donc makambo leke bele talaka biso ba mère ba mama bana amoko senga concentrer na ndako ba mère a foyer donc boyebika ndeza la ka vie yango donc bombo mitungisa te toza wana naza toujours pour na bino na linga bino mingi na yebi peke bino bolinga kanga mingi. Voilà, moi ya mukele na kina lobaka ya mwana pona bato oyo bazo mitungisa en tout cas sœur Damaris tozo mona eli susute problème ngo ezanini okenda wapi ezanini te nazali nanga naza makambo nyonso leka na kati ya YouTube en tout cas nazo mona naza branché na nyonso mais ça ke pona tianga moko vidéo eza moi passer surtout pona ba bilubu na banda ko sala obi ko lambeza musala ko monter vidéo ko sala ko sala en tout cas eza pena moi passe tant mikolo ezo pesa mate mena ozongela ba cuisine ba recette bozo senga na ko sala yango na ba papier nyonso ba liste nyonso ba recette bozo senga na bomba na boaka te ya naza na en tout cas ba liste ba ya ba recette na supprima kango te ezali donc eza misusu na komara pe misusu eza donc bobanga te et ozaka na air na osala yango bopesa moi temps muke na se concentrer moi muke tozonga na biso toza ensemble la famille. Voilà pour na bandeko o bayebi ngai te nga kombo na ngai ezali sœur Damaris la grâce divine ouais deux fois mère wana ngai mama abupia voilà faire fille de couleur maman ya ba couleur et bakata ba couleur. Ok, la famille m'a bien ça la radio on les a ambiance ouais Damaris la grâce divine o eza chaîne nga la chaîne nga tolobela nyonso na chaîne nga na lambaka na sala ba théâtre na betara ba histoire na sala ba vlog na pesa ba conseil donc na sala mo makambo ebele na kati ya chaîne ngai mo ba découper amkie so ke pesa mi ta e pesa mi to salaka na chaîne ngai to sala makambo ba polémique te to finga raté donc ata makambo eleki ndenge nini bato nyonso baolobela o bazofinga biso tofinga te na chaîne oyo en tout cas bafingaka te tofingaka te toswanaka te toza wana mpona kopesa baconseil mpona kolamba chaîne nga eza bongo. Voilà la famille pour le bandeko nyonso oyo balandaka sœur Damaris la grâce divine bobo sanaka te kosabone
Ozana olandaka chaîne oyo osepelaka na Damaris la grâce divine nenga betaka ba masolo na ye osepelaka na ba recette na ye otalake mingi mais osabona na chaîne te peut-être pe obosana to ozala pe na courage te to linga te pourquoi olingaka te parce que biloko na sala osepela nango c'est que nanga mutu pe fo sepela nanga s'abonner tala na mupanzi na yo soki ozaka na rouge. Si vous avez un rouge, cliquez dans la carte rouge, na oko mana o pembe. Pour ezala déjà que s'abonner, ou cliquez pe na cloche ya notification. Hein? Pour ozoka ba notification ba nouvelle nyoso so na teka vidéo za moto liboso ya komona yango pour partager pe ba ninga pour ça la bien. Donc, si nous s'abonnons à la chaîne OT, s'abonner à la chaîne Abiso et puis ça ramaloba kitoko, ba histoire ya kitoko, to pe ça ba histoire bien ba conseil ya kitoko, vraiment ba tu vas la décider. Hein? Ce qui pose à mon toi sika, écoutez une vidéo o yebinga tenga comme on a ça sert Damaris la grâce divine, des fois mère, hein, femme de couleur. Ya ezangai moi si o apesaka ba conseil ya kitoko moi si o alambaka kitoko moi si o apesaka ba vlog ya kitoko vraiment boposa na te ko s'abonner otala émission ya moninga bomoni ko sepeli nango esalaka bien ko s'abonner ko liker ko partager ko commenter esala biso bien e bakisa pe ba moi implicitement boy ya. Donc, moi, liloba ya mukeka na linga kina lobela bino, yangwana avana banda, lisolo nanga una yeli bino, moi, analyse ya muke, to partager na moi, ni nanga muke o natal, na sali, moi, analyse nanga ya muke, na loba nanga penza mingite, na rozo bino pena temps et belete la famille. Na ekito sola pour na propos ya Mama Kalunga. J'espère que boyebi Mama Kalunga très bien. To benga kayena kombo ya jolie. Ya Jolie Kalunga, toyebi biso nyoso aza artiste et comédienne. Mama Kalunga asalaka ba théâtre aza congolaise asalaka ba théâtre asepelisaka biso asekisaka biso aza wana pona biso ba o balingaki bazali ba o pe basepelaka te poninga katela bato mangala na ba théâtre baza esa pe na ba o basepela tuka so amonika Mama Kalunga Mama Kalunga za théâtre oyo atuka otala ngo tina suka ka po amoni Mama Kalunga parce que to sepela na Mama Kalunga makasi ya ndeti nga vraiment na zabona lela ya Jolie Kalunga na sepela na ba mangala katela bato esala moi bien asekisaka vraiment na sepela ne makasa linga ke mingi sikoyo mutu ya bongo o biso to lingaka o to sepela na ye o asala ne makoma mabete azane pe lo lendo te na ba théâtre azo jeune pe role ki bia ba mama ils ont peut-être monsieur ba jeune fille sala ne to mona ba jeune fille sa ba rôle azo sa ba jeune ba rôle ta musu ba pesi azala moins sérieuse amisala ye na ye alors lendo non ya sala ne pe ki bia ba ya bo mama azane mama azani mama azani pe te ki to lo ba orgueil soki ndeni non siko mutu ya bongo ni to moni mutu o to kokuti la poison boti la Mama Kalunga poison vraiment na combien ngo Mama Kalunga gagnaka ka pona musala o ya théâtre oyo la famille musala o ya théâtre oyo ezan e pesa na pe mbongo ebelete bokanya na bino pe mbongo ebelete poni bozomi tia ba poison boy ce que c'est besoin de libande, ce que ça a bino na bino, pour toujours que ça a bino na bino. Mais pourquoi? Bon, et bino monyo so musala mbogani a combien? Tant musu pour moi na mombe pour moi na ba pesi bino mbongote. Tant musu pour ozune pe mbongo muke kaka tant musu erokoka pas même ba besoin na onyoso. Pourquoi côté la mutu poison? Na musala pe tant musu eza dans aganya pe tant musu mbongo kutuko yo muso yo ki on oganya ne mbongo muke boye do okamwe nao. Musala nditsa théâtre bote la mutu poison mutu lora Mama Kalunga azana pona ko sexa biso to sepela na ina musala salaka afinga na ete azalaka gentil azabi azane pe lo lendo tento mona bato miso sa ba théâtre mais azomi lakisa soki ndeni surtout ba peut a jouer rôle soki ya ndeni do azomi mona ra yena Mama Kalunga mtazala ne mama na ba théâtre nyoso d'ailleurs on a ça les aka ya ko jouer ya ko katela bato mangala eza mutu en rôle na net na ba Nigeria tout monde a patience aux encore mama passa oya passa aux encore ya rôle na isa la peka ya bo mama mais ya za la ndoki peut-être mi to lingele peka bongo en tout cas ce maman o azate peut-être pe za kitoko te yeso azato sepela total ki bato be batala ba Nigeria ce maman
patience ozokaza ba sepela makasi mona muto za na rôle na ye mais pourquoi bozo bomana bozo tse ba nini ba poison pour muto akufa olongole kana mukili après so akufi ndozwini o sepela o ndozwini en tout cas na oki on arrêta tala na zaki pena na yoki on na arrêta donc makambo on a tada tseke on penza trop te na nini o na téléphone donc na ba chaîne o ezo laxa mo mingi na za pena abonné te donc na on a retard et ça n'inga vraiment passe un na yoki on monde ba lobi l'équipe une année donc abimi kalate ce pendeni na zoyoka batu ba osese ba 5 jours batu ba osala ba analyse ba nini makalunga tozoka makalunga et puis ça passe o makalunga ba tele poison ba empoisonné ah mais pourquoi makalunga azana mobile na ya uto bala kalate azana mbana na ye sikoyo mama bongo bo tele poison atika bana na ye bazana bana mikita musu no ba balite pona na bokolela bango bana pona na bokolela e bana bon moi la ta passe muto zo sala no musala ki théâtre azo lesa bana na ye aza mosi makasi kana musala ki théâtre to epte so aza musala musupore na yebi na ba vie privée na ya bango te mais onga na yebi ke asala théâtre aza na pona osepelisa biso azo lesa bana na ye to yoki pa afungoli école tala no muto za na ba projet kitoko za makama la en plus école on peut mikolo ba kitisi on peut somo dans quitter ces école Minerva la marque Kalungeza ya kokita place à fungoli donc kuna pena so o taba côté kuna so tangisa bana te bana batanga te yo moko lingite olingi bana batanga te mutabongo vraiment ozo kende ko côté la poison asali nini na likambo nini po ya kufa apo zwi nini po ni bolingante boye bomi bomana boye po na nini quand vous voyez qu'il en tout cas sur la théâtre na ndimite botia poison peut-être pour na école wana fungo lycée ngo pesibile mutema li kundu botia mama kanunga batu poison pourquoi afinga mutute ascret en tout cas na yebite nga bana na yeba mama kanunga ndo na mona place la polémique tazo finga asiliki soki nde yazo manquer mutu respect quand même tous à la gentil bo ça la ndeni na opona otela mutu poison bon ok penaka ko sombi ka poison ko oteka rapoka ko boma mutu yo mona okutu ba bomi yo te nzambe na azi molimo na ote mais ozo préférer olongola mutu na mokili oza kimia te et ça passe ko yo kabiso ba congolais to lingani te osala musala ya mbongo ebele balingi yo te ozala musala ya muke balingi yo te siko toza ndenge ni neti musala pe neti musala théâtre bogani a combien bolinga te tozoka batebe ba vidéo bangwana ba ya de loin bolinga bobo makaya de loin ka boye botela de loin ba poison botela batebele ba poison ba ada ba fendi ba ndani batebele botela ba poison ba poison na nzoto ba artiste pekaka bato bazana ka pona osepelisa biso bazana basepelisa biso est-ce que mutu mususu wa ko remplacer ma kalunga wa ko sala musala kitoko ndenge ma kalunga osala ata ba ko za to mona ba pululu bangwana bakufa ezana bato ebele ba bimi bazolanda ba pululu ne ba basala musala mais bazo koma penza na ndenge ya pululu te bo koma penza te ndenge pena pululu pena ye moko po mutu azana ndenge na ye muta pesa makambo na ndenge na okolanda makambo oyo azosala mais okoma ye te ye aza ye si bolongoli ye awa na mokili bolongoli ye lelo bolongoli ke makalunga aza te nani akosepelisa biso lisusu en tout cas botika kotiela bato ba poison botika eza nini yango bolingani te boye musala yango pesa yango musala mo soki ya ndenge bogana na bino ba million te kala mo ba 100 bogana ya o mo 100 ta musu pe ba 200 ta musu pe bokoma na ba 200 te ta musu na mo moko poko mata na 200 ta musu il faut au bac ça ta moni moi 200 moni dona moi pasi to so pata bokoma na ba 200 300 eza salaire amuke eza salaire moko bokotiela mo mutema te. Si vous avez un mois de 200 par mois, to mois 300 mois salaire na azozwana akangisi aza makasi na économie asali mo école na e yebi ça l'effort ça l'école na osala eloko na moko pona bato ba sepela pe na musala oyo zo sala pourquoi ko sala mabebe ko komisa moni ko boma muninga ka po longole patika bana na mokili ye mtaza très cher bon pour la famille na e oningo pe sa famille na bango nini mobile ni mta otobala na e kalate olingo tsani na mobile na e donc mobile na otobala kalate ala kufela mwasi pona nini bokutala na niveau
bokanisa pe nyonso wana surtout bokanisa mpona bana bota so boyinani botala take mama na ye abota aza na bana na ye sikoyo so nasali mabebe bobala ne boyokela bango ata mawa mpona bana botika kotiaka na bapoison botika komiboma na komiyina na eza kitoko te boa deja famille nde bosala bongo boza deja famille boza bomoko bolingana bozala bomoko bozala bomoko muta kweli likambo ke kotala muta za problème ata kutango bolobanaka te mais so bokika muta kweli likambo fu bokenda o soutenir muninga ya likambo oya kweli ata bosolaka te so likambo passe komi il faut bo edanaka bobeta na bakarate parce que o asala na ngai yaza ya kinzo yaza asala nzonzi ngaza groupe soki ya nini ya ngaza muto kote mususu po muninga kufa imo bokeni ba matanga ezate po bosola te non na to bosa musala moko bosa déjà famille boyeba nyonso boza ba artiste pourquoi koza ene bokoyina na makasi boye ene kimtema be ya kibondo kiboye poza na bolingo te po ni biso bakongolais tolinga te makamba boye mingi ezalaka na milie na biso ezalaka na kote na biso bakongolais eza bien te bochange botika makambo atela bato bapoison bolingana bokosilana tala bato akalakala bango nyonso baosilana bango bamashoko bango bakufa baya dadi kitambala bakufi bato beyebele toyebi bato akalakala bakufa bato batikali bamakalunga bango wana bavidelo ya bato toosepela mikolo bazosepelisa biso boboma bango susu toosepela ndenge nini mutu oyo azwi musala na ye azwi ida asala musala ki théâtre ayebi ye moko alingi yango ntango mosusu mpe te yengo bapeteke aliaka na musala théâtre ntango mosusu boyebi bavisake boyebi bavi préfa maakalunga nini asalaka mpo oyo ozopesa bino motema mpasi mpo soyaka théâtre na ndimi te boboma botiela maakalunga poison seke boyebi aza na eloko moko apart école ntango mosusu asu na eloko mosusu pourquoi boyeka pour na théâtre en tout cas naza sûr te na d'accord nango te na ndimi te ata mpe aza eloko mosusu yo mpe esala effort osala ya yo en tout cas esalinga mpasi ata nasali analyse na retard eza problème te retard ezala te mpo mato eza kaka moko boyoka kaka ata moko ozala kaka oyo oyoka moko mpe ozalaka oyo opartage botika eza malamu te nzambe pena simba mitema na bino bato oyo ya kotiela bato bapoison bozaka na mposa bolongola bato kaka na mokili otala kute aza na bana na ye aza na mobali na aza na famille na ye mpo niki motema mabe so osali bongo apres ozwani mpo ekole yango mpe ekoma mpe ya yo te oyo amakalunga mpo okoma mpe tata osali bongo mobali ne mpe obala ne yo te sikoyo osali bongo pourquoi ntango mosusu mpe bana na ye mpo okoka mpe obokola bango te donc osali kaka bongo mpo olongolaka motu na mokili poison pour obomaka mutu eza poison mosusu elia malembe eza poison mosusu ezala direct sikoyo botia bapoison bongo nzambe merci abiki azongeli makalunga perdre plus de 26 kilos tala na 26 kilos eza ebele aza na moto nzoto miki a perdre so ba 26 kilos akoma ndeni vraiment eza pasi namoni makalunga aleki na bainterview kuta akomo récupérer ça va dire bon makalunga nzambe azwa lokumu kumisa nzambe sambela makasi senga nzambe merci nzambe continue ko protéger yo soko biki eza parce que ozala malamu nde kanga na oloba na mona ko ozala malamu na mona na ba polémique te ofingaka na yo te donc oza na likambo na mutu te na yebi yo te ke na yeba oso nga na yebi yo kana ba théâtre na linga na sepela ndenge ojuaka oza mutu mo osepelisa biso makasi donc sengela mutu oyo asala alinga longolo na mokili sengela ye bolimbisa epai ya nzambe alimbisa ye nzambe mpe apambola ye selon makambo ne ya mabe ndenge azosala parce que soki ndeti poison na penaki eputaki yo suna bamaladi mosusu na kati ya nzoto eza na bamakambo mosusu bato mosusu mpe bakoka kosupporte anticorps mosusu esupporta poison te anticorps mosusu omona esupporte omona mpe obiki et ça dépend. Et bon, ce que ozaki na ba malade, musu na kati nzoto ale pou écouter makambe belé le keimba la moko. Nzambe merci. Poison ngo bozo tiaka bo tiaka pété ki mbala moko pou ebuma mutu mbala moko. To yo perdre sous ma kanunga na mukolo lelo. Ata bino moko vraiment. To ba na suko zo matanga ya ma kanunga. Tout perdre ya dadi kitambala to za souci muta ba exception lokola ya zate papa bio et si là si comme perdre sous mutu akatela batu mangala bongo
Ah, non, 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 en tout cas, franchement, beau changer, beau tika, moutou. Ah, tiens, si vous avez moutou, moi, t'as la batteuse par poison, il y a pas peu jour, peu baroutier, le zali. Jour, na le zali, au costa la likamu pendant 1000 jours. Et ça, quand un jour, moko au barokanga yo, nzamba zali, nzambia zali, ata, ozo bomba ma. O kasaluka bazo mona yo te, nzamba zo mona yo, nzamba mona kata libanga, o ebata mi na molili, libanga weza mwindo, ebata mi su na molili susu, nzamba zo mona, nzamba zana pona o mona. Vraiment botika, 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 botika. Eza kitoko te. Ok, nzamba zana nga na tiki na nga bino, Nzambe a protégé bino, Nzambe a continué ko batela bino, nazana mingi te akoloba na eka na partager bino, na partager na bino mwa likamka ya muke, bozala malamu, Nzambe batela biso, Nzambe zana biso na bino, en tout cas boyoka, o akoyoka yoki, o pa koyoka te. Wana ezaka kayenga na salika musala na ngai, Nzamba konse ko batela bino, Nzamba zala na bino. Donc moi likamuke ka na yaki nango yangwana, bo partager ba vidéo, bo liker, ezaki sœur na bino Damaris la grâce divine. Ya, na lingi bino mingi. Bye bye.